Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Makambo e makambo. Chaque jour, tolali tolamuki problème. Tolali tolamuki nouveau dossier. Tolali tolamuki. Bon, c'est normal, hein? C'est normal pour tout ça, tout vivre dans mokili nzambe, moto mususu. Objectif ne soka na mokili za ko pesa tout pasi, ko nyokola. C'est normal mokili nzamba ça les a bon batu mususu. Batu kaka te mususu batu kaka. Et ça les 2 jours dans sa mission a na lobi e betami e koi na matoi nanga. Mon pe batu mususu basaki na ba chaîne na ba on sait que campagne bandede ya ko salema peut-être batwana oyo ba komse makambo na matoi nanga ba komse makambo ba so pe na matoi ya batu mususu. Siko lelo na libino réaction ya Barcelone par rapport à makambo oyo izoloba na internet pour na ye parce que na ko loba te kingai parce que na moni yango ata na 4-5 chaînes même makambo donc démarche ezaki ko tambola ko étouffer hein donc ko loba maloba ya Barcelone donc objectif ezaki vraiment que ba lobela Barcelone et yo kama na matoi na ye donc en fait batwana o bazali na besoin ba pesa Barcelone message ba réussir ko pesa Barcelone message d'une manière ou d'une autre ba réussir ko pesa Barcelone message et puis ba réussir mission na bango po nini po Barcelone a pesi position est-ce que eloko nga na banda ko souhaiter te ozomona soki ezalaki ngai Barcelone ndenge na souhaita ngo peti mais sikoyo lokola eza déjà réaction na ye réponse na ye ezalaki na flèche à l'aide to comme na flèche et tout donc nga takinga na ozonga nsima te po ezalaki da na flèche à l'aide il faut tout ça la flèche et tout ya likambo yango donc Barcelone a réagir na ba vidéo ya makambo ezoleka na réseaux sociaux à propos ya mobile na ye alobi boy alobi généralement tout monaka so likambo ebimi na réseaux sociaux concernant ye tout mobile na ye et oleka 48 heures te tout mona ye ayo sala vidéo soit ya kotuka soit ya kopousa boloba bosala boye généralement quand eza phrase ya Barcelone ye mokabi bon eza nga pe pasi po batuka oto ofana bango bango nde bazo yaka na makambo na biso libanda kaka ou soit peut-être asala yango apesi muto ana vala lobi yebisa bango bonga na oyate malobi que généralement toyebaka tomonaka soki likambo ezali ayaka ye moko afongoli caméra parce que Barcelone a na chaîne chaîne à Barcelone pe talemaka ya te ki chaîne mo boy ki o etalemaka nango soka te biloko na etalemaka abi généralement ezalaka so likambo eza na réseaux sociaux ye concerné mobile na ye mwana na ye moko ayaka salaka matalana mais en raison ya makambo aza nango a préféré afanda azela akita makambo nini aza nango Barcelone d'abord on félicité yo félicitations pour na mwana oyo ya misato donc pour na bébé no ya misato oyo ozozela oyo préféré oboma moto Barcelone mama zala nde boy mama zala boy mama batela bana oyo kizenga Davina oyo soki baolobela ye Davina batela bana yazo ya ko répondre na ba commentaire pour bamona kienda za danger mais Barcelone pe ye yo ali kolo ozela mwana ya misato
makambo ye na réseaux sociaux atindika message abi na ndenge azaleli na niveau akomeli na bebe nazozela oyo ezali bénédiction monene alobi aoya sikoyo te. Donc eza lokola makambo oyo tolobelaki wana abi totia yango na kati ya tiroir tomela mai ya pio topema ye soki akiti akoya korépondre. Aya korépondre nini? Aya korépondre ndenge balobi ke ye anyokola mobali. Aya korépondre nini? Aya korépondre ndenge balobi ke ye asolisaka mama ya mobali te, asolisaka bandeko. Donc Barcelona famille mobimba ya mobali na ye basolaka te. Aya korépondre. Akoya korépondre likambo ya mobali na ye ndenge aza stable sous te. Aya répondre na nyonso wana, mais pour le moment a préféré te. A préféré afanda kimia loko azozela bénédiction afanda kimia abokola bébé na ye akola komela abota aosemele na makambo wana te. Barcelone osali no pe choix mabe te, osali choix bien. Ils sont très important koyeba kosalela temps. Mais naningaki so ezalaki nga naningaki na préféré nafanda ka kimia natinda pe message te. Pourquoi nafanda kimia natinda pe message te? Nafanda kimia natinda pe message te po objectif a bato wana oyo bazalaki na besoin ya olukelo makambo eza atteint. Pourquoi nalobi eza atteint? Eza atteint parce que bayebi ke oza likolo, bayebi ke ozela lipamboli oyo ezali un membre de famille. Soki bato wana baoloba ke depuis obota kutu mwana oyo asuka ofetaki 2 ans d'anniversaire oyo video wana ozomona ke Barcelone aza na pema aokokata koloba te. Donc ngai mutu nyonso aleka na etape wana oyebaka awa makambo eza awa ibebele ezali awa pema ezokoka esusu te mutu nyonso aleka wana oyebaka awa ada asu ye moko te, aza lisu ye moko te, ibebele ezali awa. Donc pema Barcelone aokoka te. Donc alinga asala nango te, mais lokola eza anniversaire ya mwana asalika effort afandi asalika video et tout po mwa video wana etikala souvenir ya mwana na eti kizaki quand même jour anniversaire maman quand même asalaki, mais na se ya robe na ye makambo ebatamaki kuna. Siko peut-être bato bazalaki na ba confirmation te, bato baoloba wana ki oh non mwana no kutu o bota ya mibale to mona te. Bon, ceux qui m'ont dit que moi non bota ya mibale to mona te, c'est que ça famille non. C'est que ça famille. Ceux qui d'abord comme na niveau ba que non moi no kutu o bota ya mibale to mona te, c'est que après parce que makambo ebimi après vidéo wana. C'est que après vidéo wana balinga ba comprendre le kola mwana ya mibale ba mona te. Balinga ba comprendre soki eza soki ezate. Mais siko na ndengo lobby susu ndenge bimi susu boy nga kutu na zata na problème moko te ata kutu bayebi Rihanna kutu aza milliardaire zemi na ye soki aza nango atambola alati elamba te aotambola aolakisa bato nyonso. Donc soki eza ke bato mosusu baolinga bakommente oyo mpo olobi yango mpo ani aobota bien aobota très bien eloko moko ekomeli te eza mpe mabe te bato bayebaki aza na zemi aussi longtemps ke abateli zemi na ye abombi yango moto ayepositionne te elingi eloba te ke so balobi ke aza na zemi bamoto toyebi jour nini aobota te. Mais mpo na ngai nalingaki na ngai afanda ne kaka kimia atinda ne pe message te apanike na ye pe te aloba pe te. Bon, peut-être makambo su oyo tobimisaki peut-être eza bongo te,
ekozala eza nango ya solo po mpena ndenge alobisa afami mobimba te eza ya solo mais peut-être eza na eloko moko peut-être elekaki oke mobali na ye peut-être azwaki décision alobi ke ngai na bando olobisa mutu songolo pakala te yo mpe soki wana bezo ofanda na libala kolobisa bango mpe te siko ye aye okuta bato na fami na bango siko akobanda kobuka mibeko ndenge nini alelo kwa biso tozala na biso kaka biso basi tobima bavictime mingi na ndenge ke mobali apekisio eloko boye siko moyo okende au-delà ya décision ya mobali eza te parce que balobi l'homme c'est le chef de la famille. Il faut luka peut-être moi technique moko osala ndenge nini po ofaire changer se mobali wana vie mais ko changer se mobali wana vie et ozwa peut-être moi temps na ndenge nini il faut kotia moi mai na 20 et diluer muke olandelo sala bokende bo baluka boye atata yo mwasi baomonoka mabe donc Barcelone alobi kakipaka kokolo kamonaka kokolo amemi zemi oyo ezali nano très important mpo na vie na ye mpo na vie ya mobali na ye mpo na vie ya bana oyo deja basimbi abota nano soki aboti tokomona ye akoya korépondre na makambo nyonso oyo balobi donc mpo na ye amonaki likambo wana euti na belle famille na ye na famille ya ba RK Muchanga donc parce que makambo wana ekoki obima na réseaux sociaux te donc abota soki aboti akozonga mama akomi tungisama na yo te déjà ntango opubliaki obandaki bapublication na yo na Facebook na yo opublie mosantu opublie boye moi comportement no wana déjà sefundaki je pense ezalaki pendant cette période là bato bazali na besoin bayeba bainformation no ya sikoyo bayeba eza te nde bakreaki peut-être eloko wana na makambo peut-être oyo bayebi ke eza mpe parce que moto akoko créer eloko te na likambo dans le vide te bakrea toujours eloko na likambo oyo ezalaki déjà moi suba nsima moko boye ezali no alobaka ke non Satan alukaka porte d'entrée dans le cas déjà moi porte d'entrée mo boye ezala pour bango place wana nde bayebi ke awa biso tokotela awa po likambo wana esalema biso tokota awa peut-être bakotelaki wana po bafaire passer au message epi po bayeba yo oza na niveau nini mais bon koyebaki oza na zemi ndenge eloba te ke détermine nango niveau na yo te o niveau ya nini niveau ya nini donc ya nango eloko te mais comme conseil pe mama omoni milobelaka avant omoni mobali ndenge aza mobali no azali babi ke yo bokopesa mokanda yo ozwi mokanda na nsima mwana na bina mibale wana omoni ndenge esalemelela bri na faye yango soki eloko akokorige ezali pendaki mobali naza nano envie aza bien tolobi te ke akufa tosouhaite yango te parce que ntango la brine azala ofanda kimia oloba te afandi kimia ayebaki te ke nani ya jani akufa ntango alingi aya osala droit de réponse na ye ebotelaki eka baproblème ekomi problème donc c'est comme si ko nyonso baakuzaki efalaki etikala bongo parce que du vivant de Adjani elle n'avait pas réagi, elle n'avait rien dit, elle s'était tue malgré ce qu'elle était en train de subir, elle s'était tue parce que na roloka ke balobi RK salaka te azara na mukanda mutu soki azwi mukanda mutu ake kosala babelimba moko akimi ntango balobi ke yo nde oza bongo omelaka diamba omelaka cigarette nomona fana na bi diamba cigarette peut-être na bafilme ndenge ezalaki batie boye mais mo mpe mwa comportement no mpe ezalaki mpe un peu bizarre mpe kaka
ba bizarrerie on peut ka est compliqué biso mona que ça tellement bizarre que ozomona ka oyo oyo il y a un ça ne va pas ah ils ont funda donc pour nga penda so tuni a vie nga na ko encourager yo que soki te tango nzambe akosala grâce au kiti na yo oluki tan oye o m'expliquer parce que ndenge makambo ezokendele balobi ke mokomusu tolala tolamuki kaka boye baye na réseaux sociaux moni bayoki kaka ya kote moko parce que bato bazwaka baémission so likambo ebimi bato bayaka bazwaka baémission wana naoboya na nga kokotisa yo na makambo oyo toza nango na réseaux sociaux awa mpo na réseaux sociaux vraiment ozalaka no hypocrite déjà na ndenge ya bacomédien na ndenge ya bacomédien oza no hypocrite oza na baposition no moko ozwa mais na ndenge ya ki-vie privée n'esprit moko ya bien atake petite sœur na nga ya bambula mpe ebele na biso petite na nga ndenge eza bongo s'il s'agit oya s'expliquer avant que un jour moto moko alamuka ya na réseaux sociaux milobela déjà parti donc comme ça etika bato na mwa confusion déjà baza na première version baza pe na deuxième version po ntango troisième version koya na réseaux sociaux bato baodeside baya nango na réseaux sociaux yo ozala à l'abri etia bato na confusion sino te petit nanga eza problème eza penza problème parce que nakoyoka nde nayoki en tant que mokolo to comprendre que belle famille na yo nde baza na mwa bakanda belle famille no place obalela bandeko ya RK Muchanga bapenza na esengo penza te na yo esengo penza te mais quelque part pe na boule mo pe ya bien petite sœur soki pe possibilité ya kobongisa ezali na belle famille wana bongisa et au changer nango eloko te ekufela nango te okochange na yo eloko te elongolo ki Barcelone te de toutes les façons za kutu mwasi oyo kake $12,000 oyo rataka voyage na président Caleb baseme ki nde bapesaki c'est-à-dire que devant leurs yeux tu avais ozaki na estime ozaki na valeur peut-être attitude ozwa pe envers bango eswaka bango pe sala bango pe pasi parce que bakoka pe ko comprendre que ndeko na bango peut-être olobisa bango te mais yo ozalaka na tomona yango ti tomona yango na bafaya mosusu ozomona ke ndeko na bango olobisa ne bango te mais mwasi aza wana aojouer rôle na ye ya kibomwasi parce que ye akokota baconflit na bino peut-être akuti na bafamille na bino te ye aobatela bana na ye aobatela relation na ye aye libala ye faut asala effort à maintenir climat moko ya kimia pour l'intérêt ya bana na ye parce que ça na makambo tout ça la ngo ezala pona biso te ezala pona intérêt ya bana otalika pona bana nga na tia na se po Davina ya boya ko tia na se soki ba paparazzi bakangi photo ya bana ngo lingi na sani mais muninga yeyo basele na be mission 3 soki 5 soki 6 soki 8 chaînes soki 10 chaînes be mission esalemi pona ye mais lokola aza na bebe na ye na libumu abi oyo a repéré ekoza à porte d'entrée mpo nga nabimisa boye nasala boye te na préféré kosilama elongo na nga kibarsa te nasilami na kiti na yeli bango siko nga moko mpo mwenso na ye na mutu na kati oyo na omema na kati eza mpe un autre problème na bamboka banda balobaka ke zeme ezala maladi te zeme ya maladi te zeme so ezalaki maladi te nga na loba yango eza maladi eza mpe maladi te eza maladi pourquoi parce que so osali préclampsie nga na nde naza boye na miniti oyo nde na oloba boye nayebi mutu azalaki na zeme ezalaki très bien
ezalaki ata na problème moko te ezalaki ata na complication moko te ntango banda ezemi ngomosusu kaka tolali tolamuki boye na obeta lisolo awa ya sikoyo tolali tolamuki tozwi baapel nini tozwi balalaki bazalaki bien na butu asali préclampsie na zemi ya combien ya 33 semaines nde baki hôpital na hôpital bakomi kuna lokwa awa eza nango césarienne eza eloko moko ya pampampa bango na yango donc eloko te batieka pian elongwe basali césarienne mpona kosauve mwana na 33 semaines mwana pa bimaki na 1 kg 200 batie na couveuse sikoyo ntango bazongeli mama préclampsie eza nini naza koexplike bamama bayeba mpe au même moment préclampsie ezali mwasi oyo asali tension emati makasi ti epesi ye crise eza na basi mosusu mpe bazokufa nango surtout na Congo na biso wana préclampsie ezosala basi préclampsie esalaka basi ya avant kobota et puis après kobota avant kobota ekosala air nyonso na stade nyonso ya grossesse okosala préclampsie après kobota oza ti na 6 mois donc soki oboti lelo ti 6 mois ozaka na risque ya osala préclampsie naza koexplike bamama kaka mpo bayeba kaka eza nango kaka à titre informatif boyeba kaka ndenge donc soki outi kobota babimisi ozongi ndako tia mai ya moto na motu yeba ke oza nano hors danger ya préclampsie te ti 6 mois après kobota okokosa préclampsie okomata tension donc prudence ebele oza nano hors danger te yango moni na Congo abotaki bien akufi kindoki te eza ke bato baza moins informé na danger oyo ezali nazokontinue lisolo na bandaki ntango babimisi mwana ye mama atikali foie eza touché rein eza touché parce que eza lokola court circuit esalemaki na kati ya nzoto court circuit ekomi ya kolandela baexamen tozosambela kaka nzambe situation evolue moninga bima donc Barcelone abi na zemi so na bina tia makambo na mutu na matsa attention na osala préclampsie tata naza na bana mibale oyo nzambe apesi ngai oyo fona na ve te ekufe nango te bogane pour le moment nga na ozela bino ka so na kiti Barcelone nga pa na koencourager soko kiti pinda oya zonga pinza yaka vraiment yaka pe na explication na opo to boye na biso le biso likambo totika kaka na version wana eza na version mosusu te po to comparer zalaka da na version à titre comparatif baba etia biso na confusion kofanda kimia te po bon soko yebi ki eza nango important te mais tondimaka te ki ya Janifa esalema boye oyo omema ngambo oyebi mutu na makolo te parce que chaque famille eza na ndenge nango bafaya mosusu ezalaka bazouta na baconflit na bango depuis bomwana na kikokola mwasi babimaka ngambo alors ke baconflit na bango eza depuis baza okola ntango bazalaki baya mikie ebiminoka victime olingana ozala victime te ozala malamu te mpona bana donc bon courage félicitations en avance et oleka bien kala mingi te tokozwa nouvelle ki okoyi mama bana misato yo moko sikoyo okotala na moma wana ofaire face nango tolekisa yango bongo mpo
ou attirer ba conséquences yo moko wana yo dépendre kana yo moko. Sino te ngape message no pe na komi si et komi voilà. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves aux différents coins du monde. Donc tu fais des rêves, tu ne sais pas comment l'interpréter ou on t'interprète, mais ça ne te convainc pas. La vidéo qui va suivre, c'est pour toi. Contacte ce numéro-là, explique-le. Bisous, bisous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 61 67. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt.